Papa ebisanga ezalaki kaka nabetela mutuli solo te, so nabeteli mutuli solo mutana okufa. Oh. Oh papa ame ndo ayebisaki yo bon. Yene ebisanga bongo. Oh choloba. Depuis tokabwana na tribunal bakata makambo wana. Totikala vraiment komona na te excusez-moi. Tu vois, ils solo etali famille nanga, papa nanga. Pour étaler na écran beau, c'est pas facile. Et puis je ne savais pas que pour se prendre la question boy. Et ça parmi ba rêve nanga na loba ki na kokuta na fille ote na vie nanga. Peu importe ma be au papa nanga sala. Okanya nini? Nakata humilier famille moko boye. Mais dans le fond on a bino ngatika na kimia. Il y a chez Bisso Télévision, Boyi Malamu na émission Nabiso, Bravo Jésus-Christ, une émission qui nous aide à résoudre nos problèmes. Un grand merci à tous nos abonnés encore une fois pour la confiance pour Sali Bisso à travers cette émission Bravo Jésus. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un des sponsors officiels. Il y a émission Yo Bravo Jésus. Bandoko balandi esengeli boyeba que émission oyo tout ça la kango pona kocha kimia et non kocha désordre. Na yambi ke boko senga ba suite ya ba émission nyoso tout ça la ki Bravo Jésus-Christ mais esengeli boyeba que ezara moi pas si mais to kosa la bino na ba effort na biso po ete to pesa bino ba suite ya ba histoire nyoso tozwa kosala awa na Bravo Jésus-Christ. Un grand merci, na sponsor na biso encore une fois Jésus-Christ Nazareth. Il y a des sponsors to ndima pe andima biso to pesi longonia na ndenge akopesa biso succès, élévation, santé, famille, nyonso to sali nango. Merci mingi na ba opi balingaka biso te nzamba pambola bino Montréal son téléphone. Merci na ba opi balingaka biso, merci na ba opi babengaka biso pona ba remarque, ba idée pour la évolution. Il y a émission Bravo Jésus-Christ. Un grand merci na maman Emily Seti Mayinga yepazali partenaire na biso à soutenaka biso na émission Oyo Bravo Jésus. Merci na orphelinat na Evida. Vous allez kosunga bana bitike ba kolia komela kolata. Merci beaucoup maman Emily. Nzamba mona yo afongola lola pona yo. Ba génération nyon sorti na 10e génération ba mona esengo parce que oyebi kolia na bana bitike motonyo sope ya motema malamu oyo alingi orphelin ayeba kobenga mama Emily na numéro eza koleka na spot banengo ba bolingo. Je vais dire merci na ba technicien na biso na comme on a ya 98 yenda kwa assumer réalisation ya émission Bravo Jésus. Merci na yo ya nono na comme on a la prise de vue dinj mo solo ya kwa assumer prise de vue et puis montage na bosanité Elias azali wana pe pour na montage assistance ya Chris Asumani. Merci mingi banengo balandi Tolanda Sport, il y a Orphelinat Vida et puis on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Oza Congolais olinga kambana Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut pas vivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. De retour, mesdames, messieurs, c'était là le spot de l'orphelinat Vida. Vous allez kosunga bala bitike, baiba kolia, comme la kolata. Merci, namokolo nango.
Maman Emily Seti Mainga depuis Canada, ya ndima akomani moombo ya kolesa bana bitike, nzambe amona yo apambola yo na nyonso kosala pona bana bitike, na yango asengi pe bato nyonso ya motema malamu oyo balandi sport bayeba kosonga pe bana na $1 na yo zali nango, benga na numéro ezali affiché to obengi ngai Chic Mukadi na kocha bino en contact na maman Emily Seti parce que bato mi barol ba ke numéro ekoleka te, bokoma bobenga na numéro nanga na kocha bino en contact papa Eli. Mais quand tu as vu pe numéro ya maman Emily na sport pour être bat bazoyer mbala moko. Toye na plateau na biso ya émission alelo Bravo Jésus, naza na invité dans na plateau bokomo na ye. La grande bonjour. Bonjour papa. Babenga na kombo ya nani? Sephora Batika. Sephora Batika. Sephora Batika osala rani na vie? Na sala théâtre. Osala théâtre? Oui. Ah bon? Toyambi yo na groupe nini? Na bilili film. D'accord. Toyambi yo na émission na biso alelo obenga kibiso oleka na Bravo Jésus. Nini motiva ki yo kuya koleka na émission na biso Bravo Jésus Christ? Papa, na banzi kolanda bino lelo te. OK. Eloko etouché nga vraiment na ya awa pour nebi solution na ko bima awa. Ya ba problème na ngai. Proposa na ba pasteur et puis na yo ki bona ba avocat. Pe nebi dans un sirène na lo ba bolo ko mabe komela ngate. Non, tika na kolela mais quand peu ko beta la biso li solo eloko ni ememio awa bat ba yeba nini ememio na émission Bravo Jésus Christ. Toko protéger yo ba avocat na biso bazali et puis ba sala nzambe ba kolanda na ba prière beta biso li solo ememio awa. Papa, eloko meminga awa ezelo comment boy na sala ngona papa na nga ba parents na ngai quoi. Ba parents na yo bosa na parents na oni. Qui na âge à 17 ans. Pardon, il y a une émission, bah, parents ba yebi ko une émission pour ne pas créer des problèmes encore. Papa Zali? Oui, papa Zali. Maman Zali? Oui, Azali. Ba yebi ko une émission na biso Bravo Jésus. Papa ba yebi te mais ngani naza traumatisé ya onga mona ye. D'accord. Li solo ngozanine. Solo na ye awa, ezali solo na nga moko. Oui. Azalaki na âge à 10 ans. Na papa na ngai. Vu que nazalaki enfant chéri papa. Partout papa ndako linga mingi et surtout ceux qui maman za ba voyage na la metu. Vu que naza petit sœur asuka, ma grande sœur déjà ba kolaki. Nina nula papa biso na metu wana. Papa biso na ko violengai. Anu sana lobati sana lobi mama biso kufa makambo ebeba nyonso oto za longo ezali sute. Na comme à l'âge à 17 ans. Tango komi na âge ya 17 ans olobi papa bandaki ndenge nini ko simba yo mamuni papa ndako yebisa yo. Papa ndo yebisa ngai na nzima. Oilanga bobomo biloko ebele. Et puis sur la boy tout la bête maman okufa. Puis que les qui n'a voulu maman makasi moi na lobeza la quitter. Sinon j'ai 17 ans. Na osa tu vena semi na bi mobilité. Et tango zuizemi ni oyebaki neni ko zuizemi. Abande ko mona sute ponyo tsana bando ebisa ka papa. C'est comme on a les sautés. Et aussi, c'est qui a proposé là qui. N'a pas été la maman qui m'a retrouvé solution. Ok. N'a pas eu de façon, vous excusez à ton plateau. Si quand on a s'il vous plaît, relatez les solos. Batbaye les solos yeli awa. Si quand on a s'il vous plaît. Par ça m'a mis. Merci beaucoup. Bon, le basiko normal, c'est quand on est là. Batbana besoin ba yeba, il le koye liao. Tant papa a sengio, baniko bimana papa, depuis âge ni lobby. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans.
wana ozo bimana papa abino ti okomi na 17 ans nde o se retrouver na zemi ya papa moi nazali aza na mbula boni aza 3 ans. Okay. Est-ce que maman yebi ke bobota na papa te maman yebi za papa lopango na biso okosela papa lopango zemi. En fait ezalaki ide na ngai te ezalaki ide papa na ngai façon toute na ngai komelaki jamais nalinga na bamelongo te jeune garçon vike papa lopango asalaki bameme age na papa na ngai nayebise ngai nakosaki aviole ngai bokosela papa lopango zemi et puis ebima viole et après netokende na justice babi fallait adédommager ngai na age na ye na age na ngai permetaki te nde papa oblige ngai nayebisa bango bapesi so lopango ekoma ya biso papa na bino apesaki yo ide okosela papa lopango zemi wana et salaki ke kobimi na ye après ye akoseli papa lopango ide eutaki pa papa to eutaki pa na yo ide eutaki pa papa papa nde apesaki ngai ide wana alobi na nga nakende nasala tous les façons nabima na papa wana po toloba zemi eza ye vike zemi wana na bandomela bakisi papa ndoyelanga bakisa ndenge nyonso banaolongwa te bakisi nyonso oyo kebimi ayelinga na meli réaction moko te nde tokoma na suka ayebisi ngai nakende pa papa wana na séduire ye abima na nga mpo naloba zemi eza ye donc nakoma koluka papa na bafaçon tout nalata biloko mikuse nalekela ye nyonso bando osimba te papa ndo amonaka kwa mwana ye ezalaki des jours moko bato nyonso lopango badiminaki toyeka ngai na papa azalaki na kati ngai afai na salon donc na salon te pardon na nex ya ndako namoni papa lopango na biso aleki nini na kanti aki osokola epuis nalandi ye namona se déshabillé nakangi na nzoto nakoma okrie makasi baviole ngai papa ekoya wana akangi biso akomobela bato abebisi mwana ngai bato baye epuis bane bazalaki baye wana nde toyoke na hôpital basali nga constat bamoni ke nayaki na zemi deja ya 2 mois nde place ana moye na bombe ezalaki isu te nabikaki eto bandomela papa na depuis kala bandovelenga depuis na age ya 14 ans lelo nde papa yokuta biso yango mona alobi ka vérité nde toyoke na justice wana babi basala na ye nini nde tosenga ye badedommage biso bapesa biso lopango na bango ekoma ya biso banda tozwa lopango wana tokoma ofonda lopango wana grande sœur na nga azalaki na poto barefulaika pamba boye mama biso akomosa barechite babala demona na ye malonga te malgré ton ofuta eme papa biso azalaki kosala place ya bien toyebi na vie ya bien mosala esila ngai ololeka na tv okwa kuna oleka na tv te bato donc otojue nde nini lumière éclate te nyonso esimba te ata na nzela na ngai mobala malonga azalaka te donc ngai moko epuisi nakoti douche wana chaque fois papa nabimela ngai nakoma oblige oke sokola pa bato nayebi tiso olandinga mpe awa akoma obimela nga partout nalobaka vérité papa nakokaki shoki ya prison te nakoperdre lopango na ye akufa mpona makambo na ngai na papa ya biso. Bon, papa na bino nini motivaka ye akoma kobima na yo? Papa na bino azali moto abakisi to ezalaka kozanga mwasi mpo mama azalaki nini papa ayebisa yo mpo abima na yo? elonga papa ayebisanga ezalaki kaka nabetela mutu lisolo te so nabeteli mutu lisolo mutu wana okufa. Oh, papa na bino ayebisaki yo bongo? Yene mutu ayebisa yanga bongo. Sikoyo yo mpo osepelaki na makambo ndoko osala na papa osepelaka nango? Nasepela nango te me nazalaki mpe na choix te fikela linga mama biso mingi nazalaki na posa operdre ye te. Ke so oyebisi mama kokufa
na bete ya mutuli solo te so na bete surtout maman so na bete ka mutuli solo place donc place ka mutuzo so bete solo place so maman biso za okufa. Mais sikoyo na papa na bino aventure ango parce que umeli pe mingi hein osepela ki nango ne na ototuna osepela nango lolengi papa memela ki yo ozaki na petite amité libanda te nazali sota na sentiment petite ami libanda te fike liboso na na obo yango me na komela nanga pe ko sepela nango yango donc soki mombala linga na banda komona donc esimbaka te ozo rejeter ba mibali nyoso na no sentir ata bango pembeni ata na classe ou bana na ba camarade te ya mibali te andoza ba camarade mibali te pona nini pona komela ko sepela makambo tondo sala papa biso. Mais siko tango olobi na justice que ozali na zemi ya papa wana basenga bino ba test ya ADN te ni ne memaki papa tout d'abord ni ne memaki papa wana na papa Lupango akufa na prison ba betaki ye ba maltraitaki ye. Qu'est-ce que s'est passé pour papa na kufa na Lombango? Eloko esaki mingi papa na kufa zaki no eno souci nanu eloko ebite papa na ko ganga kana innocent ngape na ndoko insister. Deuxièmement to baboto eke lopangu tonga signé mikanda saki no crise akweki AVC. Et puis bazui kana AVC wana ne ba ko tena prison esali ba un mois ou 2 mois nda ko kufa. Akufa na kata prison. Ba nabi ke justice na biso sala malamu bazwa ki temps ya ko senga ta test ADN te bon c'est moi la papa passa miko fela ki na ye mais sikoyo na makamunyo soyo leso nini otire na kati leso makamunyo so la tire na kati eza ko sa muntu mabela mokilite ko babela pe muntu ikamute o asalite. Mais si koyo lelo yo oye na émission Bravo Jésus-Christ na ebi à travers cette émission to kosongayo o se réconcilier ya papa. Merci. Et puis bete la biso na lisolo olingi to même makambo lo lengeni donc gaza qui vraiment motivé ya awa mais na koka suko bomba ngote pour na mona makambo famille na biso zo marcher lisute na bete ki cancer banda ba reflet ya awa ala ko mitu na ba kese bele asala nini bobo na koka suko bombele te mais c'est que vérité que ngandi na apporter malheur makambo se koma na meka ko expliquer que winner azala ne mwana papa Lupango tende ba kanisa azala ka mwana papa. Maman yebi pe te maman yebi te grande sœur nda yebi. Est-ce que oloki méthode parce que maman kokota la émission yo boluka ki mécanisme nini boko ko annoncer makambo grande sœur yebi singa biso souci na ngeza na honte ya maman souci na ngeza ya famille wana et puis na ndo muna ndeni na no se bango te ke papa bango za innocent ke Lupango na bango pona za posa na zongisa nyonso o eza bango na zwaki nde na yebi ke à travers bino kwa boza basala nzambe bavoka na oza vraiment protégé pe boyeba ndeni boko conforte famille wana po baluka place na mutema na bango balimbisa biso. Ça fait très mal mesdames messieurs boyokeli solo mais sikoyo la grande na nyonso yo Monique papa wana perdre vie na ye papa naza na bana. Oui aza bana na opé boyebani. Oui to ebani parce que ton enfant dans le pont moko. Est-ce que oyebi ke émission maman ko ekotala mécanisme nini ozi to pe les canicito bo planifier nini pour que maman soit informée aïba ko gérer yango. Et la soleil la grande sœur ebi se ngai ngana ya no awa ya ye mokatika la kuna ameka ko annoncer maman ebi façon ni na lobela ngo pa mama ndele moni na yakia. OK. Merci Nanenge Oye na lisolo na yo na Chebiso Télévision à travers cette émission Bravo Jésus-Christ ba balandi et c'est que ba histoire oyo bo memango na ba commentaire ne bokenda te bokenango makasi mingi te ce que botali bien de kona biso tano elenge atano elenge atano mona moke biso pe na manière na biso tokoluka ko protéger. Je sais que kolika la télévision et kokipe ko baby sa makambo belé pour l'avenir ya ndeko na biso moi si mekasi toloki
si to bongisi makamunyo soto pe to bongisa yango na ndenge ya kimia pour que des côtés ya bato bazwa ki ba problème na bango bazwa kimia. Alors il y a 98 siko par exemple ceux qui famille wana eye okoloba na bango nini to pe ba ye liboso na yo to baboyi kolimbisa yo. Non, c'est un nzamba touché mitema na bango balimbisa ngai. Naza vraiment na besoin pardon la bango. Pour tout ça kimia te. Oh là là, c'est fort. Mesdames, Messieurs, tout à la spot, il y a Vida. Et puis, Montréal a continué à spot à Vida, mais spot, il y a Komakolo Lopango à travers cette émission Bravo Jésus-Christ. Tout à la Komakolo Lopango. Et puis, on se retrouve pour la suite de cette émission Bravo Jésus-Christ. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambungu na ngai epai ya oncle Chimvundu leki ya maman na ngai. Noko Chimvundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Devis on appelle ça qui est $15 000 mais bayebi singa place moko bezamba moins cher. Bon, yo le bakinini. C'est une perruque bébé. Moi, ils ont que nazo bak salomi sato. Moi je suis tonton Chimvundu, papa Chimvundu, oncle Chimvundu. Yo le bakinini. 2500. Muke, ils ont muke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, Botukota la Bongo Sport, Koma Kololo Pango, na Priya Muke, Okofuta Malem Malem, merci beaucoup, na Mokolo, initiative Oyo, ya Koma Kololo Pango, Benga la Lombango, Beno Batapoto, yo allez partout dans le monde, Okoipe Koma Kololo Pango, pendant 5 ans, Ozufuta Malem Malembe, Batongelo Bendaku, et si les pénions sont la 4. Maman Naembio, bonjour. Bonjour papa. Babingo na kombo nani? Babinga na kombo Odia Christelle. Odia Christelle. Osalaka nini na vie? Naza commerçante na teka kaka pour nous se débrouiller. Pour nous se débrouiller. Voilà. Encore une fois merci na ndenge unimaki invitation na biso. Boyi malamu na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Tout ça moi mituna mike mi balemi sato soko ko yano na biso. Selon yo moto yo abebiseli o mwana nayebi ke ezali sujet tokolobela lelo nayebi ke oza étonné boti mwana na yo moto moko aye aviolele o mwana réaction ekozala nini? Nayebi ke eza mwa pasi parce que parent mon côté akolinga mutu moko boye a abusé na mwana na ye. OK. Donc ezaka situation moko très difficile. Donc c'est quelque chose que n'a pas toléré. OK. Ouais. Moto wana kosukane wapi? Moto a violé au mwana. Bon, soki tolobi to ke na makasa ya kibo moto na ndenge nanga na kwa agir ba façon ebele. OK. Mais comme mokili oyo na seza na loi ou eza l'état. Donc il est carrément dans l'état. OK. Ouais. Oyebi li solo ya moto moko te ba viola. Pardon? Oyebi moto moko te o ba viola li solo moko asongolo pakala. Oso assistant na likambo ya viol? Ah oui hein. Eza baka ekomaka na ba quartier na ba famille ekomaka. Maman la bino comment on est? Jeanne. Jeanne. Ouais. OK. Azali? Ouais. Papa Azali? Non, malheureusement papa nanga akufa il y a selon 3 ans déjà. Papa tika biso. Ah belaka maladi nini? C'est sujet à papa nanga ezaka un peu sensible. OK. Papa kutana ki na ba problème ebele et on de sala ki a perdre vie na ye. Na lupango na biso to banda ko vanda. OK. Dezala ba locataire ba kotaka et puis couple moko bayaka ndezala ka famille. Mais une fois to lamuka na histoire moko.
Oui, ça là qui est un peu bizarre. Tu sais qu'au bête on a TV boye, ça qui histoire où écoute sa papa nanga na kati. Ok. Raison pour laquelle n'ebso que makambo yaka papa kufaka. Papa nanga a viola mwana ya locataire na biso. Azala qui mineur et la fille a se retrouvé qui na zemi. Et ça qui facilite pour na biso. Mais eza mabe o papa nanga salaki comme na lobaki qui est loi eza na mokilo. Donc histoire à papa nanga vraiment na kokor le belangote. Tango to wana bolimbisi malgré les alliés sujet na bisoté na bengla ki to développement comme ça mais mambo betiza important. Tango bo apprenaki que papa a violé et ça là qui on dengenine. Ils allaient choc. Choc? Ouais. Tu sais, des aboyés, papa n'a pas cause à liboma, à cause à la nani, ou l'ingate ma beko melaye. Et puis, ils qui soni pour na biso, na ndengo papa na biso bande ko boko la biso, na 18h c'est impossible, na bimalibanda na ki na coin. Mais comment on a que papa wana o bande ko sa biso moral, azaki qui exemple à suivre pour na biso. À quoi qui n'a mbeba ou ya ko violer. Donc, nazaki qui vraiment traumatisé. Yandengo yebeli papa la bino ko sala makamba modèle wana? Ouais. Papa osa convaincu que papa sala ki makambo wana? Naza sûr parce que tant moi la fille a ganga qui na 12 to yaki pe to kuta ki la fille azaki ni. Et puis papa nanga maboko neza ki na nzoto na ye. To yo kende na hôpital et puis hôpital peut confirmer que la fille azala qui violée, ça qui pemba la libosote, papa nanga banda ko sala ngwa chaque fois. Bon, choisi la quitter, ndé papa nanga kota prison et puis a supporter choc tenda kufa. A kufa na kati ya prison? Ouais, papa nanga kufa. Ni ne mamaki na liwa na lombango. Excusez-moi les sous na bandi c'est pas notre sujet du jour. Tant papa kota ki prison et le goni mi make na liwa mbango mbango et puis bato bafunda ki wana bosuka ki wapi parce que papa na bino a perdre vue malgré a viola ki vive voulais dire et ça l'a tellement passé ton papa commis na prison azaki déjà moi mukolo papa koka ki lisusuté avec ça la AVC si papa koufi. Parce que ton makambone komi kenda ki na l'état bakata ki comme la fille azaki mineure ba récompenser et puis ba pesa ki bango lopango ezala parcelle ezaki ya biso et komaki ya bango et puis nyonso e komaki ba senga ki beau de dommager la fille aussi mais ba ne ko porter zemi ya papa moi na wana besoin na suite na ye. Depuis tokabwana na tribunal bakata makambwana tout cas là vraiment comment on a été excusez-moi. Tu vois ils solo itali famille nanga papa nanga ko italango na écran beau c'est pas facile. Et puis je ne savais pas que vous se prendre ngana ba question boy. Mais sikoyo est-ce que vous avez un avocat bien ou comment il s'agit que bape ça lupango si facilement bon peut côté que lupango bozimanda maman bo pesi bango et puis bino pe se débrouiller bokenda ki wapi après ko zo lupango na bino après ko ke wana to souffra ki penza pona lisumu o papa na biso asalaki nde balobaka tous ces pays ici bas on a traversé des moments très difficiles. Et tout là il na ba église na balabala de moment to sali biloko oh papa na biso ndo lingate na sala je l'ai fait pour na survivre donc vie na biso comme qui compliqué c'est un peu ça. Voilà bon tika kolela parce que tout ça na mokeli tous ces pays ici bas. Et bon, ce qui est si nous le que topé moto a révélé que papa n'a pas innocent dans ma communion sur comme la qui est
réaction de Gozalani. C'est quelque chose où bon, on a quoi penser dans le côté. Et ceux qui balobi que papa nanga zala qui innocent. Pour moi, je sais pas. Mais au moins na pesa ka lokumu na Nzambe parce que justice ezaye. Peu importe où on a la sala, peu importe où toko sala, parce que attention na bina kiende nazo avocat moyen zate pour après kokufa ya papa nanga na continuer même pas ba étude nanga non tika nyoso na mabuko Nzambe. Mais est-ce que besoin qui temps papa amemaki papa na mina justice azali locataire na bino? Oui, basé ba locataire. Ba locataire. Et bovandaka bien? Oui, tout ça là qui bien. Jezala kaka bana na bango pe bakoya na ndako na biso. Biso pe toko ta kunande ezaka ambiance à lupin. Tout cas jamais ko raisonner que eloko abongo ko komela biso. Osambelaka? Ouais. Osambela na église ni. Ministère amen. Il y a papa na biso le Paul Mutombo. Ouais. Est-ce que Mutombo ka sa sala o mabe na vie a singo pardon au limbisi? Moto o salanga mabe na vie ya makasi eza papa nanga. Ndeni. Acte wana o eleka. Nyonso wana komona ke papa nanga abusé na mwana moko aza mineur et puis ba bengana ki biso tokoma ki humilié partout. Aza seule personne où ya choka motema nanga. Mais na limbisa ye parce que au final il reste toujours mon père. C'est ça. Au boti déjà? Non non, au boti non té. Vous avez la fiancée? Té. Aza pété? Azate. Ok. Nabandi Manu Balandi, ça fait très mal. Il y a comme on a ndégobé dans l'isolo ya papa na ye moko propre. Naza la surprise mon repos na yo. Donc ndengolo bayi comme on a moi na papa abino la fille. Toi na plateau awa. Là-bas ici à 98, la fille, pour ne pas citer son nom, à Gokota na plateau, il y a 98. Tous en transition, bien il y a 98, voilà, à ça l'entrée déjà. Voilà, merci. Elle est là. Prends place. J'ai un micro. Micro ça awa. Voilà, tu as fouillé le micro. Oui. Ok, ok. Vous avez un micro. Oui, bien. C'est la fille au nom Lobela. Oh ma kamnioso et la biso. C'est Sephora. En tout cas, si on a eu une émission où ils ont pour nos 500 ans, la mouton a même la biso malheur. Na linga qui n'a ya ate. Sorry. L'émissa, ya non, son nanga ça va? Voilà, son kuna ça va? Ah d'accord, merci beaucoup. Ya Sephora. Oyebie? Oui, naebie. Ya odia. Benganga ya te. S'il te plaît. Et ça pour un respect no on a vendu siko. Merci beaucoup. Et ça parmi ba rêve nanga na loba ki na ko kutana na fille ote na vie nanga. Peu importe ma be au papa nanga sala. Non, côté de maté, pardon. Il y a Sephora, Azan a quelque chose de Seigneur a révélé. Peu importe, il y a papa la mena tiki. Il y a Sephora na zemi. Il y a informé, c'est important. Est-ce que vous pouvez koyokaye? S'il vous plaît. Il y a Sephora.
Claudia. Naye kaka, on a ebisa yo. Pardon. Luka esika la mutema na olimbisa ngai. Oluka bisika la mitema ya bino bolimbisa ngai. Naki mwamu kilebe kilo na nosala te, pardon. Luka esika la mutema na olimbisa nga, pardon na ona sala kibino. Osala kinini? Ali miso sala kinini? Ya odia posala ngeza. Osala pona bino. Osala pona bino ponga koma na kimia. Vina ngetika la kimia na kimia te. Et puis oui, aza mwana papa bino te, aza mwana papa langa moko. Mon Dieu. N'importe quoi. C'est Sephora, s'il te plaît. Yebisanga na tout ça la comprendre. Na acte pour nous ça ba bêtise. Oui, na aza mwana papa na yo moko. Na moment où yo soa. Papa na kota prison kufa. Nous serons biso to vivre. Nous vont na biso comme ya bino. O gagné nini? Na kata humilier famille moko boye. Yo dans le port on a bino ngatika na kimia. Papa bino mtakota nga douche te. Ngani na kotile papa bino na douche. Ezaki ngala papa na ngandi to planifier ki yango bongo. Papa on a bino là ba pourquoi le port voilà, la grande Limbisaye, le plus important. Non, Limbisaye. Pardon. Non, Limbisaye. Non, Limbisaye. Pardon. Parce que tu non. La vie na biso. Non, la libanda. Installe-toi. Je fais l'impossible. Installe-toi, s'il vous plaît. Installe-toi. Pardon. Comment c'est Installe-toi. Installe-toi. Est-ce qu'on comprend, gars? Il faut faciliter. La grande, installe-toi. Il faut faciliter. Papa n'a pas couvert la prison. Je sais. On a tout perdu. Parce que la biso qui sait bien la biso. Et les loyers en face, nanga. Tu oses me dire que moi, la zaki à papa n'a te. Tu vas le payer. On fout, moi, il a fait en justice, c'est ça. Mais les Nicolo Penzamba ça. Wakela Batu. Wakela Mai. Wakela Nyoso. C'est pour au moins la la vie là yo. Au moins la vie là yo. La grande, cesse de pleurer. Mesdames, messieurs. Toko mina suka émission lelo. La bandi, toko meka ko samel ensemble. La basai la nzambe, to meka résoudre problème oyo. Déjà ne quoi reconnaître ma benaye. Tokoluka pe ba avocat potoyeba kozongisa bandeko ba bien na bango. Merci Nabino bozaki bele rotala biso. Ce qui Jésus Christ a zongi te tokuta mais un grand merci na ndeko 98 pour la réalisation ya émission yo Bravo Jésus Christ. Émission yo tosukaka awate ba conseil zalaka ndebo baka tokataka. Suite pe kozala tokopesa bino po ete boyeba suite ya dossier oyo. Merci Nabandeko, il y a prise de vue de Lichmon Solo, Chris Asomani, Elias Fabien Pouyi. Merci na Moussala Kitoro Boko Sala. Tokutani Balasima, Sugi Jésus Christ, Azongite, Pona, émission Asika, bravo Jésus Christ. Bye bye.